na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kopesa matondo accenti Twasa Kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naye. Bon, c'est pas là qui n'a pas service ni sur CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi di susu ko améliorer qualité ba service naye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mose Pelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Yabilongo bolinga mingi info linga la journal le peuple tuka teto fungo yango pona kota sabino ndenge le 16 janvier 2001 16 janvier 2024 et kokisi lelo 23 ans depuis que Mzee Laurent Désiré Kabila a salaka assassiné na bureau naye ya mosala kuna na palais de marbre na tina wana info lingala et meki ko sala rappel historique ya assassinat ya 3e président ya RDC Laurent Désiré Kabila na commentaire ya héritier Mapinde. Izalaki Bongo, un certain mardi 16 janvier 2001, Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo, azalaki assassiné na bureau na ya mosala na palais de marbre na commune Yangalima et pa ya moko ya garde du corps na ye Rachidi Mizele. Bosimba ke mardi wana ezalaki vraiment mardi moko sombre na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba. Pour la histoire ya Mouké, Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo, azalaki bongo na bureau na ye na sima ya koyamba ba personnalité politique, diplomatique, pe ba homme d'affaires ya ndenge na ndenge. Mzee Laurent Désiré Kabila azalaki bongo na masolo na conseiller na ye na kombo ya mota. Boy conseiller na ye bazalaki bango mibale na mbala moko ya ba garde du corps na ye Rachidi Mizele akosenga asola na Mzee Laurent Désiré Kabila na kati ya bureau pe autorisation et pesamelaki ye pona kokota na mbala moko akobimisa revolver na ye pona ko tirer Mzee Laurent Désiré Kabila na mbala moko ezalaki panique na enceinte ya palais de marbre. Boye aide du camp ya Mzee Laurent Désiré Kabila à l'époque colonel Edi Kapende akobima pona ko achever garde du corps ya Mzee Laurent Désiré Kabila Rachidi oyo abetaki masasi pe akufaki sur place. Corps ya Mzee ekozala bongo transporté na hélicoptère pona kokende na clinique Ngalima. Boye liwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila ezalaki déjà constaté na mbala moko bako évacuer corps na ye na Zimbabwe. Mzee Laurent Désiré Kabila akufaki le 16 janvier 2001. Boye annonce ya liwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila et Salema Kibongo le 18 janvier 2001 et pas y a ba autorité à l'époque Mingi Penza et pas y a gouverneur ya ville ya Kinshasa à l'époque Théophile Mbemba Fundu ba communiqué et que se succéder na chaîne nationale ba communiqué ya ndenge na ndenge entre autres ya ancien aide de camp ya Mzee Laurent Désiré Kabila et colonel à l'époque Edi Kapende na RTNC pour na ko annoncer ba mesures sécuritaires oyo efamaki mingi fermeture ya ba frontière ya République démocratique du Congo. Annonce ya liwa ya Mzee ekweisaki mboka mobimba na émotion moto nyonso alelaki moto nyonso aselamantaki pona koyoka ke oyo babandai kubenga affectueusement Mzee 3e président ya République démocratique du Congo kozala assassiné na bureau na ya mosala. Talatina wana 23 ans après ba congolais nyonso bazali kokoba kokanisa liwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila oyo a dirigé qui RDC pendant 4 ans kobanda 1997 un certain 17 janvier kino le 16 janvier 2001. Info lingala journal ya peuple à Sukiwanate par rapport ya date oyo ya le 16 janvier à Meki pe kolobe la parcours ya Mzee Laurent Désiré Kabila 3e président de la République démocratique du Congo.
Musée Laurent Désiré Kabila abotama na territoire ya Moba na province ya Tanganyika na 1939. Musée Laurent Désiré Kabila na sima kosilisa ba études secondaires na ye azalaki mingi attaché na politique d'ailleurs. Boy à partir ya 1961 tango Patrice Emery Lumumba azalaka assassiné, Musée Laurent Désiré Kabila tango wana jeune alobaka déjà na mama na ye ke yepe akozala Lumumba mususu azalaka déjà attaché na politique. Azalaki mingi ko diriger ba mouvement ya ba jeune balubakat. Musée Laurent Désiré Kabila azalaki déjà na ba ambition politique. Boy tango Patrice Emery Lumumba azalaki assassiné, Musée Laurent Désiré Kabila a décidé ki pe kokota maki à l'époque pour combattre pouvoir ya maréchal Mobutu Sese Seko. Ba tentative ebele ya rébellion na est ya République démocratique du Congo ezalaki bongo fruit ya Musée Laurent Désiré Kabila. À partir ya 1996 azongaki lisusu po na kuluka ndenge nini kukwisa régime ya fait maréchal Mobutu. À partir ya province ya Nord Kivu epai wapi azalaki aidé epai ya gouvernement rwandais pe gouvernement ougandais bakisana Burundi bango bazalaki wana pona kusonga Musée Laurent Désiré Kabila ko mener rébellion à partir ya est pe ko conquérir ba différentes villes ya République démocratique du Congo kino ko koma na ville ya Kinshasa un certain 17 mai 1997. Musée Laurent Désiré Kabila a dirigé qui RDC pendant 4 ans. Musée Laurent Désiré Kabila le souvenir naye bazali ko kanisa yango epai ya ba congolais ba réalisation naye mingi service national ezali fruit ya Musée Laurent Désiré Kabila ba comité de pouvoir populaire CPP na mokose ba idée nyonso oyo ye azalaka na yango ekomaka na sukate pambate assassinande et yaki kota frein na régime ya Musée Laurent Désiré Kabila. Musée Laurent Désiré Kabila atiki République démocratique du Congo ata dette extérieure mon côté RDC azalaki na yango ba idée na ye esukaki pe ekindaki mosikate kasi ba réforme ya ndenge na ndenge oyo régime ya fait Musée Laurent Désiré Kabila asalaki ezali bongo toujours na mémoire collective ya ba congolais nyonso lelo 23 ans après ba congolais bazali kokanisa oyo babengaka affectueusement Musée Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire moto azana sagesse, moto azali mukolo, moto azali mpaka nyonso wana ezali kotalisake bien que mboka ezali kokoba ba institution ezali kokoba bato bazali kokende kasi makanisi ya bato oyo e marqueri histoire et singélité to bosanaka yango lokola makanisi ya Musée Laurent Désiré Kabila elongona Patrice Emery Lumumba. Phrase magique ya Musée Laurent Désiré Kabila: ne jamais trahir le Congo yango et singeli etikala lokola leçon monene epai ya ba congolais nyonso moko na moko ayebake na coin avandi esika avandi na parcelle ya pouvoir oyo epesameli à défendre patrie atia mokete na likanisi na ye trahir mboka Congo pambate ezali héritage monene oyo nzambe apesa biso ezali héritage monene oyo ba père ya indépendance batikela biso na nzela ya bato oyo nyonso biso tozali kotanga bakombo lelo. Bosimba qui est dans cadre toujours il y a commémoration, il y a 23e anniversaire, il y a l'IWA, il y a Musée Laurent Désiré Kabila, Messe Mokomonen, et ça qui organisé dans la cathédrale du Centenaire protestant, il y a Lingwala et Paiwa, puis Tomona qui présence, il y a famille biologique Nae Baninga, pe Baye Baninae surtout Mingi ba compagnon d'élite, il y a fait Musée Laurent Désiré Kabila, ba des éléments au Bokozoyango, n'a pas ça on l'a vu ces alliés pour poursuivre l'édition la biso pour la côté la commission électorale nationale indépendante Seni la mokuse a expliqué na communiqué moko ndenge nini procédure naye et salema ki po na ko proclamer ba éli na députation nationale oyo et les cas qui le 20 décembre 2023. Nassima ya publication ya ba résultat d'élection oyo et salemaki le 20 décembre 2023 na République démocratique du Congo, commission électorale nationale indépendante a talifi bo le 13 janvier 2024 a publié ki ba résultat provisoire pour na élection législative nationale ya le 20 janvier 2023 conformément à calendrier oyo ezalaki réaménagé ya processus électoral ya 2022 qui nous en 2027 pour na oyo etali élection présidentielle législative provinciale urbaine municipale pe locale azali koyebisa na bato ba décision nyonso ezwamaki et bongaki bongo le 26 novembre 2022 conformément à l'article 66 ya loi numéro 22/029 ya le 20 juin 2022 oyo ezali ko modifier loi numéro 06
006/006 il y a le 9 mars 2006 Oyo Ezali Kolobela organisation il y a l'élection présidentielle législative provinciale urbaine municipale et locale Natango ya opération ya vote nyonso esilaki commission électorale nationale indépendante atalisi ke ba bureau de vote nyonso basalaki ba dépouillement ba bulletin de vote pe na mbala moko ba affichaki ba résultat liboso ya chaque bureau de vote après dépouillement ya ba résultat oyo ezalaki bongo rendu public pe ezalaki affiché na ba bureau kolandisa man article 67 ya loi électorale bongo na suka ba opération ya dépouillement ba compilation ya ba résultat et Lemaki Seni azwaki ba résultat ya ba différents bureaux ya ba vote pe ba dépouillement ndenge ezalaki bongo centralisé na ba centre locaux ya compilation ya ba résultat CLCR na Mokuse na mbala moko basalaki ba calcul ya ba nombre total ya suffrage exprimé oyo ezalaki bongo etindamaki eutaki na territoire national nyonso na mbala moko commission électorale nationale indépendante azali kotalisa ke bazalaki déterminé pour na ba liste pe ba nombre nyonso oyo abatu bavotaki pe ba voix ya batu nyonso bavotaki eye bana kobatelama boye tango basilisaki opération oyo ba liste ya ba candidat oyo bazalaki identifié pe publié bango ba atteindre seuil légal ya représentativité pe bazalaki éligible elongo na ba attribution ya ba siège na bango na niveau ya ba circonscription électorale na bango ndenge ba modalité ezali kotalisa oyo seni atalisi ke na ba circonscription oyo ezalaki na siège moko à pouvoir vote esalemaki na scrutin majoritaire simple c'est-à-dire candidat oyo azwaki grand nombre ya ba voix ye azalaki proclamé élu na circonscription oyo ezalaki na deux sièges topé koleka ba siège ezalaki attribué na mode proportionnel ya ba liste ouverte oyo ezalaki bongo na nzela moko préférentiel na application ya oyo ezali kotalisa ke oyo azwi ba voix ebele atikali ba disposition nyonso oyo ezwamaki na seni pe transmission rapide esalemaki pe sécurisé ya ba résultat nyonso pona ko garantir ba vérité ya ba urne na ndenge article 67 ya loi électorale ezali kotalisa mingi ya ba candidat malheureux bazali kosala mobulu ba menace pe ko trouver public po ba kombo na bango ezalaki cité te na seni mokolo ya publication talaki na info lingala asaleli bango réflexion oyo Stéphane Skande héritier Mapinde. Après publication provisoire, il y a la législative nationale et pas la commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse tomoni ba réaction ya ndenge na ndenge na ba réseaux sociaux pe bisika ebele wapi pa ba candidat malheureux bazali ko se plaindre ndenge ba kombo na bango etangamite et pas ya président Denis Kadima misusu bazali kotinda bato na bango ko sala ba menace mususu déjà misusu pe ba pelisi ba pine pe ba sali ba dégâts ya ndenge na ndenge na ba coin ebele ya République démocratique du Congo nzokande démocratie et pesi bango 8 jours topé loi électorale et pesi bango 8 jours ya komemba preuve na bango na cour constitutionnelle na kimia oyo po ezala étudier minutieusement avec possibilité ya kozala na raison pe kozala rétabli na ba droit na bango kasi mingi bazali kosala boite nzokande esengelaki moto oyo asepeli to amonike akoki ko accéder na ba fonction d'état to pe ba fonction ya minene esengeli azala bongo na retenir en dehors ya ba faute matérielle oyo ekoki kozala constater misusu oyo bazali ba victime bakoki kosala nzela ya recours bakoki pe kozali futi ya kitoko kasi kobanda mobulu to kosala ba désordre to ko perturber ordre public ezali démocratie te esengeli nanu bayebake échec ezali eteni moko nécessaire pe inévitable ekoki kokoma na vie ya moto nyonso pamba te moto oyo azali koleka na échec azali kokoma makasi pe na maturité victoire epesaka motu mayele mingi ya sika te lokola échec ba échec to pe ba défaite efongolaka miso ya moto po na kozwa succès mikolo ezali koya tokosenga kaka na ba candidat nyonso ya République démocratique du Congo oyo bazwi te na ba élection balanda ba voie démocratique ndenge mobeko ezali kotinda botika ba violence ezali bongo komema makambo ya malamu te
kasi oyo osepeli kozala futur cadre ya République démocratique du Congo et sengeli au prochain exemple. Cour constitutionnelle bazali kozela bino pendant 8 jours après publication provisoire ya ba résultat oyo esalemaki na ngambu ya Seni. Boye bake plus de 28 000 candidats mobimba to ebite esengelaki kaka 500 de baye bana koponama. Boye to salela nzela ya kimia ya démocratie yango nde nzela ya kitoko kasi ya mobulu te. Na sima ya élection na ye attend que député national pour la circonscription électorale na Lukunga Maître Kennedy Katasi akenda qui remercie Nzambe na église mission évangélique pan de vie kuna na binza aux zone pe a profiter qui pour na kopesa message na babase na reportage de signé à Edi Imbani. Mbote bandeko nanga ya Lukunga. Mbote. Après victoire naye na législature 2023 na circonscription électorale na Lukunga et pa yoapi a votama ki kitoko yena ni Maître Kennedy Katasi Kiala le chouchou de Lukunga l'homme du Saint-Esprit a koka ki kofanda kimiate comme azalaka mo Christo ya solo après kaka publication ya Seni alala ki pongite nde tongo ya dimanche 14 janvier akenda ki kosala action de grâce kuna na église mission évangélique pain de vie oyo ezwami na binza ozod na occasion mosali na Nzambe a présenté qui kitoko liboso ya bandimi nyonso ya kolo Yesu pe apesa ki maloba à 3h du matin. Ça va dire qu'on va débuter nationaux, on va dire Otoka. Moi j'étais très confiant quand il avait été on a la salle qui lui coupe à la moto et je suis arrêté. Donc, nous avons un ensemble avec un nom Hérosim. Et c'est qui va nous, tout vous allez appeler. Et Dieu nous a fait grâce, parmi les 14 députés nationaux à Lukunga, nous avons 7e dans la liste de Bangilobi. Maître Kennedy Katasi comme azalaka ingrate nde ayebaki na ko remercier ba base na ye nyonso oyo ya Lukunga et pa wapi ba salaki e confiance. Bandolanga Lukunga. Merci mingi. Après 10 épreuves pour l'élection, vous renouvelez votre confiance na moi Nabino, Ndeko Nabino, représentant Nabino, Maître Kennedy Katasi. Nanzela moi Bilili Oyo, Niko Pesamino, vraiment merci. Les alliés privilégiés, vous allez député, les alliés responsabilité. Donc ça là est fort pour que circonscription Nabiso, on a le Lukunga, Kinshasa Nabiso et Congo Nabiso Mobimba, où les alliés écolo Nabiso Manamotema, et Zonga, Tobunda pour que ma réforme Yamalonga et Salam. Au ministre qui n'a pas campagne électorale, n'a pas ça l'effort, n'a pas porté ma voix Nabino, Ningongo Nabino pour que changement y a solo et quota. Merci Mingi Nabakonzi et à Moka, monsieur Félix Antoine Tshisekedi et félicitations à Nengue Bozoni Saki Souye à Kitiwana et merci Mingi Nabakonzi à regroupement politique Nabiso AB50. Honorable Kennedy Katasi alobi lokola bana Lukunga basali confiance massivement nde alobi na mandat oyo azaka kana slogan moko mingi Congo na biso mingi Kinshasa na biso pe mingi Lukunga na biso na yango info lingala mobimba balobi bango pe bakovanda nyete batombeli ye mandat elamu po asala kipe bango confiance. Nelson Gandhi, la papa Nkusu, leader principal ya Lisanga Vuvamu, apesi makanisi na bango religion africaine pona oyo etali ba déclaration ya Corneille Onanga pe John Numbi asengi kaka réconciliation entre FCCP Cash pona kimia ezala na tango molai bozwe na micro ya Stéphanas Kande pe Igonting. Pona makambo ya Corneille Nanga bazo kele pona kosala rébellion pe bolobi John Numbi bango pe basala ki ba déclaration na bango pona biso en tant que religion africaine eloko tokoloba ba déclaration nyonso wana soki ezosalema ezali kaka kolandela likambo oyo
président de la République auti koloba soki mbala misato to mine to mitano ke mariage ya FCC na cash bosomona mariage wana alors soki bango bamileli mpona mariage wana biso tokosenga baparti nyonso baluka bakende sika oyo divorce wana esalamelaki mpo réconciliation esalema totala plus liboso. Napesi bino exemple ndenge bolobi bakor wana ezalaki bakor ya kimia mais ti bato bazoloba yango soki eza bakor ya kimia boexplike yango te réseau ya kimia yango ezalaki nini moni mpo soki réseau ya kimia wana ezali na kolinkia ete bapeuple congolais mpo bazoyokanga mpo na réseau ya accord de paix donc réseau ya accord ya kimia bakosala en sorte que mboka oyo Congo balukela yango kimia ya solo mais biso tingi tozwa réalité oyo ezalaki en face na ntango yango baaméricain na Brazzaville babelge na Angola barusse na Centrafrique barusse dans 15 minutes baza na Kinshasa donc ti baaméricain bakokota na Kinshasa babelge bakoya na Kinshasa mpona koya kobundisa président honoraire barusse bakoya mpona koprotege to kodefendre président honoraire wana na ntango wana sikoyo guerre wana na kati ya Kinshasa boyebisa ngai bakima bakokimela wapi bapoliticien congolais toute tendance confondue bareligieux congolais toute tendance confondue homme de science congolais toute tendance confondue bakongolais bino banso na boobédience na bino intérêt ya Congo mpe ya Afrique Congo soki ebongi mpe ebiki Afrique ebongi mpe ebiki alors bato ya Senko bato ya ECC tokosenga na bino boye soki bozali église au milieu du village elingi koloba mboka mobimbe koya koparticipe na culte oyo ye église wana alors kozala plus grand comme diviseur te kozala na penchant te meilleure façon ya kotambusela bato mpe bana ezali plus ya koréconcilie bango ke ya kodivise bango totala epai touti mpo toyeba esika tokomi bongo tososola mpona kotala koyeba tozokende wapi matondo mingi kimia tata mokeli balongo mpe bakoko ezala na bino. Le 16 janvier 2016 au 16 janvier 2024, jour pour jour, Kokisi Bongo 8 ans, depuis que Sœur Marie Misambo Akufa Atika Bissonatina dans la rédaction, il y a info Lingala et Mekimo Moke Kolobe la parcours nae. Le 16 janvier 2016, le 16 janvier 2024, jour pour jour, Salibongo 8 ans, depuis que Sœur Marie Misambo Akufa Atika Biso. Nayango, Bosengel Koyeba, que Sœur Marie Misambo, na vrai non aye, Ezalaki Bongo, Marie Misambo Ngolo, ye Azalaki Moyembi Nakolo, compositrice congolaise, et pas yuapi Abotamaka, le 16 novembre 1974, na ville province à Kinshasa, na Oyo État. La biographie na ye Bosengel Koyeba ke ye abotama na libota ya 8 enfants ye pa wapi abandaka koyemba depuis âge ya moke na école soki abandi koyemba azalaka mingi kozala entouré na baninga na ye ya kelasi e pa wapi ayebaki na kokoba na baloyembo na ye kuna a développaki yango na style gospel na bakote ya évangéliste d'elle pe a participaki na album ya frère Del Musamalia na sima basalaki diomoko ya makasi pe ayebaki na kubima bongo na album bongo na Zireya pe Was That Girls na sima ya album oyo nde afigiraka nzembo reconnaissance oyo esalaki ke ayeba na la République démocratique du Congo na Congo Brazzaville pe bamboka ya ndenge na ndenge Bosengeli koyeba ke Sœur Marie Misambo ye abalaka na âge ya 19 ans pe abotaka mwana moko na mois de mai 1994 na kombo ya Rite Misambo kozonga mwasi mamuke boyeba ke na album ya
Mosamali ya Ndeser Marie Misambo abandaka kosala kombo na ye pe a epesaka ye succès na nzela ya mongongo ya répertoire ya style ya batalan na ye ya ndenge na ndenge. Bosengeli koyeba ke na nzela ya koyembaka na ende historien Sébastien Fat ayaka komona musika alobi ke Ser Marie Misambo azali vraiment grande pionnière pour na nouvelle histoire ya gospel africain na yango esengeli kotia maboko. Nde na début ya 2016 Marie Misambo ayebaka na ko annoncer retraite na ye na moko ya ba chaîne ya République démocratique du Congo. Nde le 16 janvier 2016 ayebaka kosala malaise cardiaque oyo emakaye na liwa. Ba inondation eza ebele mikolo oyo na ville province ya Kinshasa na tina wana ba reporter ya info lingala baluka kikoye batina na yango bolanda ba explication ya moko ya ba responsable technique ya Metexat. Merci pour votre question. Les causes sont nombreuses. Donc nous avons on ne peut pas avoir les inondations sans qu'il y ait de la pluie. Donc tout commence par la pluie. Donc les inondations sont des canalisations des eaux en surface. Mais en altitude, nous avons déjà le ciel qui doit nous donner la pluie. Et cette pluie, quand ça vient en abondance, ça tombe sur les sols. Et sur les sols, nous avons les rivières, nous avons des lacs, nous avons des fleuves. Quand ces cours d'eau montent, et à ce moment-là, en amont, ça monte et ça descend jusqu'en aval. Donc c'est pourquoi nous pouvons connaître des inondations. Comme ça peut monter au niveau de Kisangani, mais toi qui es à Kinshasa, tu constates qu'il y a la montée des eaux. Et cela prend du temps pour que ça puisse nous atteindre, par exemple ici à Kinshasa. C'est ce qu'on a constaté. C'était à peu près un mois, à peu près, qu'il y a une forte pluie au niveau des Bouta et au niveau de la Chopo. C'est ce qui a fait que dans sa descente, ça a pris du temps et on a constaté ça vers la fin du mois de décembre, ici à Kinshasa. Et c'était déjà la montée des eaux. Et vous savez que partout là où l'eau est passée, il y a eu des catastrophes, il y a eu des inondations. Compagnie africaine d'aviation CAA a poussé pour l'année 2024 à représenter de meilleurs dans les clients. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasa kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba. CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité, bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye. Bon c'est pela qui n'a pas service ni so CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mose Pelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS. Pour la cause de la santé kitoko potopoto eza c'est mon coprotiva. Merci. Yabouine, bana nyoso bazakuringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci. Merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Mama kanta bamba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango. Poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, bah c'est courir à bango Protivap. Bah bandi ba danser la bango ya ba bébé pro. Tala. Protivap. Bah
yango tata kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro tozala communiqué nécrologique moko a bolanda lecture nango. Grande famille Lisangamene Lumiku bazana mawaya kwebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya mwana ndeko mwasi sœur grand-mère arrière grand-mère na bango Marthe Bavedila Wuna oyo akufaki bongo mokolo ya mardi 9 janvier 2024 na hôpital Bondeko na sima ya bokono ya tango mokuse. En attendant programme ya ba obsèque eyeba na kobima bosimbake matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Victoire A29 na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Marthe Bavedila Wuna. Nantela communiqué ONDP Singanzela na boucler journal peuple surtout merci mingi na Fabrice Lundombi azaki na sima caméra pe akumbelaki montage ya mokola lelo édition et journal ezaki supervisé et pas héritier Mapinen pe coordonné par Stéphane Skande Bandeko Bot Kramalam. Au revoir. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA ayena bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasaki dila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion ayeko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati à RDC a offert kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, y a ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mose Pelisi 2024, c'est Pélas na c'est Pélas à l'infini, c'est Pélas.